nazalaki obligé na bandela bolimbisa nazalaki obligé ya kobandela video na nga bandeko bozalaki na ligne bokolimbisa ngai parce que connexion téléphone ekomaki surchargé espace ezalaki lisusu te bolimbisa espace ezalaki lisusu te nayaki obligé na kata na effacer quelques fichiers pour na permettre que to banda vidéo moi bien donc naza na temps mingi te et oui ezali pasi na meka un peu kozongela fil d'idée nazalaki na yango parce que molimo ntango egidaki yo lobaki okoki koloba esalaka makambo mosusu ebunga. Merci à tout le monde bozolanda ngai na nzela ya Facebook na nzela ya YouTube. Comme je vous disais tout à l'heure, naza na accès à YouTube tel liboso na nga je seulement Facebook nanga. Je dis merci, bonjour à Rachidi. Merci à Jiska, il est là. Merci à tout le monde Bino Bokoti. Bande konanga na yeto sola makamongo, mabele ya Kimbangu, mabele ya Kimpafita. Na yeto sola na bino, mabele oyoyo, Rositi manga kufelaki. Mabele oyo, bomaka 6 personnes à 4 ya permanence ya IDPS qui calciné na lance-roquette. Oyoyo, Papi Tamba. Na o babenga kanani Fabrice Zombi babomaka na eto sola masolo bandeko nanga ya Kasai o babomana makamba kamuna sa plus de 6000 personnes bakufa masolo ba millions de morts masolo bandeko nanga bazokufa na Beni na Ituri na Bunya na Butembo na Rutshuru na Madina partout na Bakongo bandeko bazako kufa. Ouais, c'est votre frère, les résistants, les combattants, ils ont descendu à Fumukimbangu, ya Kimpafita, membre ya peuple Mokondi, peuple souverain. Voilà. Bande konanga ine aloba tout à l'heure nazana nzela karate fona kene musala. Mais na yaki juste boskise to bongisango, hop. Voilà. Là c'est bon. Na yaki juste to solo muke concernant notre culture. To solo notre culture et puis la politique. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, la presse, c'est le 4e pouvoir. Mais moi, je pense que la presse, ce n'est pas le 4e pouvoir, c'est plutôt le 1er pouvoir. Parce que c'est à travers de la presse que Batouazaka conscience, Batouazaka informé, Batouazaka actualisé la situation ya mboka na bango. Et la mboka auto vandi, autorité ya mboka na bango, bangaka peuple, parce que dit que ce peuple est informé, ce peuple est conscient, ce peuple est conscientisé na loba. Donc bande ko rôle na biso tozana ngo yangwana. Yo le kakoloba ka boya ko bunda na terrain, boya ko bunda na Congo. Yo banda okenda poto, osi osala nini po na Congo. Ka ko finga ka koloba, ninya malongo si bo sala. Ne kona koyebisa yo oyo to salaka oyo ngai na salaka. Malgré yo finga kanga, malgré zo menacer nga na famille nanga, malgré zo loba nyonso ko koloba, maliko yebisa yo ke rôle na bitumba nga na salaka. Eleki même bitumba muto azo tonga ba école, na ko expliquer bino. Merci encore Mireille Ngatwanga. Bitumba nanga eleki voir même koleka mutu oyo azo tonga ba hôpital. Contribution na ngai eleki même koleka mutu azo tonga ba église. Je vais vous expliquer le pourquoi. Roli bitumbonga na salaka musalo nga nazo sala ya kosaila kayo video. Bomonga nazo na teni ya musala na ko kata pe na ke musala nanga. Na zimbongo nanga na lela famille nanga calmement. Toza ko galérer te na poto. Tozanga eloka kolia te. Tozanga ba moyen de transport te. Nzamba salanga grâce na zala ngwa mi balé ba voiture moko za ya kovanda. Et ça pour la resala orgueillité que se vanter te onazanango. Mais c'est juste pour la sabino que na poto to kokana nyonso te mais toza na condition de vie. Donc succès, je peux dire que bon, je m'en fous na makambo ele kana Congo. Nazi moi 1 euro takabo la famille nga 50 Congo etalinga ite. Mais lorsque j'ai compris que j'ai qu'une seule terre, que ceux qui ngai na terre mboka langa te tumuso ko tebela ngote. Que ceux qui ngai na lobeli mboka langa te mutumso koloba te selon ngai na mona yango ngwana. Depuis na comprendre que sangai Congo kozala ya kokufa libela.
depuis na comprendre que nga soki na lobby te ba congolais ba ko bela ba congolais ba ko zanga information ndeko nazwa décision na koloba. Je sais que batebele ba salaka ba lobaka yango na lingi yo pe ozo place wana yo pe olobaki ah soki nga na lobeli Congo te soki na bundeli Congo te mutu muso ko bundela yango te yango na senga kala bandeko bo beta masolo ya Congo bo informer bandeko ba congolais misusu tango bokutana na bopito na ba cimetière boko kunda muninga na cimetière obeti lisolo na salle ya matanga na salle de fête na église na wenze na supermarché bobeta lisolo ya Congo yebisa muninga za pembe na yo tam sans aller informer que le Congo va mal, que le Congo va de mal en pire, que le Congo est sous la classe ya ba pays pauvreté, que Congo est comme en dessous de la pauvreté. Yebisa la bande konyo ete Congo wana comme na maboko ya bapaya. Yebisa bango ke na Congo ba violaka ba bébé ya 6 mois. Yebisa bango ke Congo esa ko bela ndeko nanga. C'est très important maram nazo loba. Bandeko na loba likambo ya culture na ko umete pour na wakende musala. Et si y a un souci que ils ont marché te bokomela ngai soki boyoka nga susu bien te bokomeli ngai Julien Massamba Mukusi Atalo ba Mirai bokomela ngai ke reconnaissez ça bien te to rebongisa. Il y a toujours un souci qui continue. Bandeko na loba likambo ya culture. Tant bosolo bakia boso la la naza vraiment na souci makasi lelo na ebite bataliba balingi ni souci na makasi. Na loba likambo ya culture. Ndeko culture ezaka ka musique te. Yo oyo baka chaque fois que ba combattre bozo bomba culture ya Congo. Ovani na France. Est-ce que bana na yo ba yebi ko balingala? Yo vani na France. Di alerte ki Congo to chiluba to munoko nyoso ya mboka na yo. Bia bakoko na yo balobaka yango. Parce que la langue fait partie de la culture yabatu. Yo mutova en Angleterre, en Allemagne, partout. Na États-Unis, na Suède, na Belgique, na Hollande, na Angleterre. Est-ce que bana na bino balobaka minoko ya mboka na yo? Po yozo kanisa culture ezali kaka musique. Est-ce que bana na bino baliaka biloko ya mboka na bino? Est-ce que bana na bino oyo lo baka biso to bomba culture bana na bino wana? Est-ce que ba yebi histoire ya mboka na yo? Est-ce que si ba koma na mboka na yo? Est-ce que moi yo mutu oyo zali oyo banga na bomba culture? Soki ba tie yo liboso balobi na yo sala kinzonzi diriger mariage coutumier ya mboka na yo. Est-ce que kozala capable ko sala yango? Yozo teme ba komata bozo te ba jaloux bozo bundisa fali pupa boza ba jaloux nazo tuna yo muto benga biso ba jaloux biso mitema mabe tozo ma culture na tuni yo muto oloba wana yo papa yo mama ozali distrait soki batie yo o diriger mariage coutumier o sala kinzonzi nde ba kongo balobaka ya mboka na yo zala muluba mukongo murega munande mulubakati musonge soki bayebisi yo osala o diriger osala kinzonzi o diriger mariage coutumier ya na famille na bino est-ce okokoka pour comprendre que culture na biso pour comprendre culture na biso bino mona boyebi yango te parce que les gens voient la culture que la musique. Mais bana na yo moko balobaka kaka français. Bana na yo moko balobaka kaka anglais, portugais, espagnol. Balobaka munoko ya mboka yo vandi. Mais soko tali bana bandibu, ya ba arabe, ya ba sénégalais, ya ba malien, ya ba guinéen na porte skato vandi. Ataza na âge ya une année. Azolo ba déjà munoko mboka na bango. Ça dit bana na ba sali déjà informé la culture na bango. Parce que yo ozo bundisa biso to bundisa culture. Donc c'est là bino la culture ezali seulement la musique. Bande konangai. Nous ne sommes pas contre Fali Ipupa tozo banela yango. Bande ko oyo ba poni bakambu ya musique eza choix na bino. Mais boye baka yango
soki tozalaki raison oyo topesaka toblokaka musique na bino. Raison topesaka ke tobloke musique parce que le Congo est sous-occupé, parce que Rwanda mokaza na mboka ba Rwanda bakangi mboka na biso. Alors boyebisa biso lelo tozoloba boye, est-ce que ba Rwanda babimi na Congo? Est-ce que le Congo est libéré? Bozo yoka Félix alobiango bien que akokabwana na kanambe te. Akokabwana na kamere te. Raison to pesa ka to bloka ka musique. Pona bino bandeko na biso to bundi na bino na poto oyo. Boya koloba ke il faut à tout prix musique ezonga. Raison bozo pesa biso ke to nzima ba musicien ba beta to zwaka ba pourcentage pona ko bundisa pona ko zwa force ya ke ne sauver Congo. Vous croyez que na ba mieto ba ko pesa biso to ko sauver Congo wana? Raison de pesa que le Congo est sous-occupé, que les Congolais sont koufa. Est-ce que bato atili ko koufa na Congo? Tous les jours les gens meurent na Congo na forme nyonso. Clovis yebi sanga ce qui réseau zali malamu. Ce qui bozo sanga malamu Clovis s'il te plaît de ko yebi sanga. Parce que na accès ya YouTube te kaka na Facebook. Est-ce que raison de pesa ya ko bloquer musique? Est-ce que solution nga pesama? Ok, musique. Est-ce que tu as une solution nango? Moi je pense que bandeko et c'est total simatozonga batu. Merci mingi. Yo oyo oponi musique pour la raison XY. Mais il a rappelé que d'abord au craché na combat oyo moko bandaka. Au craché na combat yo bandaka puis au craché na combat oyo kimbangwa bandaka. Parce que objectif to kanga la musique entre autres ali, il faut que ba Rwanda ba bima na Congo. Et tant que ba Rwanda ba kozalaka na Congo, tant que Hippolyte Kanambe ba Rubero ba kamere ba kozala na Congo, musique kotikala ko beta te na poto. C'était ça qui objectif na biso to kangela ka combat musique na poto. Nous ne sommes pas contre ces politiciens. Nous ne sommes pas contre Fali. Par contre, je dis merci à Fali Poupa DiCaprio. On a bien repris le Hell Mago. 3 fois Asler. Merci beaucoup. Bandeko, vous comprenez pourquoi on appelle ça Fali Poupa merci. Merci beaucoup Fali Poupa le sali à concert oyoyo. Fali Poupa, merci le sungi biso. Bandeko, je dis merci à Fali Poupa parce que Fali a perçu biso occasion pour la couper sa message dans le monde entier. Grâce à concert, il y a Fali bandeko. Ba chaîne nyonso ba télévision nyonso minene ya France kozalawana. C'est une occasion pour nous la diaspora résistante. Toye ba couper sa message auto pesa kai komba kate di la peuple na bango. Pour ba kozalawana bango nyonso. C'est une occasion oyoke et ko salake to yeba ko lakisa na batu que le Congo va mal, le Congo va de mal en pire. Donc les jours voilà le 28 na lingi boya ebele parce que dans l'occasion mondiale la PCO oya koloba oya ko se manifester pourtant to sala ba marche ba mindele ba ya kami o mona TV5 aoya yemoko soit RTBF ou la Belgique à Moko. Mais le 28 février 2020, na Bexé, ça vendredi, toutes les chaînes internationales, la France et Koya, la chaîne minene. Donc c'est une opportunité où il fallait appeler Sibiso. Pour la toya ko lakisa na ba Guinéen, na ba Ivoirien, na ba Marocain, na ba Algérien, na ba Sud-Africain, na ba Gabonais, ba Sénégalais, na ba Camerounais. Citation ya mboka na biso. Ngai journée ya concert ya Fali, nazo mona ngo ndenge commander sol ba kesa lokola plateau moko ba tie biso liboso ya TV5. Eza lokola ba 1 million, 2 millions de Congolais, ba yana bango na TV5, na France 24, na RTBF, na CNN, na Al Jazeera. Ba ye ko pesa biso opportunité toloba.
ba pesi yo ndeko so nanga opportunité ya koya ko passer message na yo. Ceux qui pensent que ezali kaka raison ya bitumba na bato akoya concert pour na biso ezali raison ya koya ko passer message oyo tolobaka mbula na mbula ekomelaka peuple na bango te pembeni. Parce que c'est que les blacks craignent ezanini mindele balingaka te makambo aza kosala population na bango bazala au courant. Balingaka te ba population bango bazala au courant ya ba crime oyo basalaka na mboka na biso. Voilà pourquoi monaka bango basalaka nyonso soki basali makambo ekoleka na media te babombaka yango. Mais grâce à Fally Ipupa, Hustler, Léel Mago, le professeur, basungi biso toya ko passer message. Yango na dit merci Fally. Merci Fally osungi biso. Nyoka longo par le bi le 29 février, c'est-à-dire fallait qu'on soit la vendredi, nyoka longo qu'on soit la samedi na Belgique. Tant que to style sa koleka ba TV ya mindele awa na France, na boutoir to ke koleka na TV ya mindele na Belgique. Bandeko, quelle grâce. Quelle grâce. Tozo le kana TV sans te pesa bango bambongo. Parce que ça coûte des millions sur le kana chaîne union soana. Bota la kaka au même moment TV5 a koleka sabino. France 24 a koleka sabino. RTBF a koleka sabino. Al Jazeera a koleka sabino. Ba chaîne union sur mukine ko lobela. To fouti ata NKT. Yango faut qu'on reconnaisse, naza reconnaissait pas ya Fally Ipupa. Yango nazo benga ba Kofi Olomide bino pe boya ko pesa concert, boya ko tia concert s'il vous plaît. Le grand mopa okola la te yo pe ya na concert. Mbilabel hôtel en Suisse, merci beaucoup Mbilabel no hôtel biso concert en Suisse. Comme ça kuna pe na Suisse, to ça peut occasion to pe ça peut message to pe ça kate. Merci Baminalo Wera sont les rois de la forêt. Papa chéri Jibem Piana Kola la te yako tia concert na poto surtout na France boya. Parce que tozanga na biso mbongo ya koleka na ba chaîne wana. Ata soki to na mbongo ata soki ya Laurent Sokoko pesi mbongo ba kolekisa ngo biso nyonso te. Ba kopona kaka une deux personnes ba koleka. Mais grâce à Fally Ipupa sungi biso to ya kolakisa na mukili ke ba viola ka ba mama na Beni. Fally Ipupa sungi biso toya kolakisa la mukili ke le Congo va mal. Merci à Fally Ipupa DiCaprio. Merci 3 fois Hustler. Parce que mukolo wana na ebisi bino pari koza la paralysé. Ça je vous le dis. Prenez la vidéo. Boti nango na la police nenge bolingi. Boti nango na ba agent secret. Bo bana ko filer ngai bo sala bolingi. Bo continuer na ba menace. Bo menacer nga la famille nga ne bolingi. Bo benga bo lobo ko oloba. Mais bo yeba kayango ke on ne va plus reculer. C'est fini. Toko reculer te na ebisi bandeko, la guerre est déclarée. Toko zalawana biso nyonso. Ouais, réseau ça moi mobulu ndeko na ngai parce que eloko mozo compliqué nga. Toko zalawana biso nyonso le 28. Ndeko siko zali yaka boya le 28. To bengi sibino d'abord na 9h 10h. Vous savez pourquoi? C'est parce que ezali journée moko ouvrable. En face, il y a Bercy, le ministère ezali, il y a budget na économie, il y a finance na économie zawana. Et comme c'est le vendredi, les ministres seront là dans le bureau na bango. Ils seront présents dans le bureau na bango. Les ministres seront là dans le bureau na bango. Voilà pourquoi to bengsi batu na tongo wana. Tango to wana ko frapper, poto ko frapper. Nous on va frapper. Et je lance le message na ba obozo menacer batu. Bolunga ki bo menacer, c'est les ino. Na papa Léon. Boke bo menacer bango. Et to sa ko ebisa bino boye. Ce jour là bozanga te boya.
Bino boza bata makasi. Boza ko luka biso to vanda to solo là, mais bozo sa na ba menace. Ça je vous le dis en face. Mutako banga bino azate. To vanda ka biso tout la France na état de droit eza na mboka oyo. Ceux qui yo za na droit ya ko kende concert, ngala za na droit ya ko telemela concert. Ngala za na droit ya ko telemela concert wana. Ndenge yo za na droit au moni ko ya concert au somba ki billet. Nga pe na za na droit ya ko telemela concert. Toza na monopole ya vérité te to monopole te ya ko imposer yo sentiment na yo. Sentiment na yo lingo ezali okota concert, oza libre. Sentiment na yo lingi ke o défendre fali pour papa na ba miette, oza libre. Alors tike la biso pe sentiment la biso ya ko telemela concert wana. Tike la biso pe droit na biso ya ko boycotter yango. C'est constitutionnel la carte constitution française. Donc, nazo ebisa bino. Bo file. Bo sala boko sala. Mukolo boko zwa ngai. Bo sala ke na kufa na la mukate. Mais avant que peut na kufa, avant na kufa wana na ko sala likambo ekotika la histoire. Na yebisi bino, même ceux qui na kufa avant na kufa mukolo wana o bino boko ya avant na kufa na kosala likambo kotika la histoire. Mais ceux qui na kufite, ceux qui vont réussir ko bon mangaite na ba projet tout bo sala na maramutu na oyoka, ceux qui vont réussir ko bon mangaite ana olo bana osala menacité na yebi nzela ya butu na yebi yango na beti bale vina nga mobimba na yebi bandaku ya banganga na bomba te. Nazo bombe la bino te na yebi bandaku ya banganga na yebi na marabu ya ndenge na ndenge na yebi na bata ndenge na ndenge na yebi bokoko na ngai. Ça je vous le dis en face. Boswi ngai bo bomangana la mukate. Soki na la muki na ko luka bino na justice ya sete na zone oya yebi ngai yebi na oloba. S'il faut ko kata musapi na nga moko pona ke vie ya yo muto mutali boso ko simba ngai vie na ebeba, moi je le ferai. Na zolo bayango na tema na munoko te. Et mutala balanga te non pas jusque là boko manango nengo na te ngala zolo bayango. Mutali bosa ko koma na point ya ko simba suki na nga même ninzaka na mutu wana e ko zalambala na ya suka ko simba ka via mutu na vie na ye mobimba. Mutazoba na bino zate. Et to kwa fronte bino tina suka. Le 28 okuta na bino na Bercy. O amoni kasa makasi alinga ngana yo to kuta na to bunda. Biso mi bale en face, batu mi bale. To bunda en face. Soki bosa makasi pourquoi ba oluka batu na groupe. E bokasi ke so ba oluka batu na groupe batu akobanga bino. Muta banga bino zate. Nazali na yebi mukili ona moi pe na butu na bon moto pe na molimo na yebi yango et je suis capable ya nyoso. Nazala ba photo na bino, nazala ba kombo na bino, nazala besoin ya teni elamba na yote ponga na sala likambo robo na nango besoin te à partir ya kombo na yo ya photo na yo celui qui me touche ndako sala na kosala. Ça je vous le dis na yebi si bino. Ceux qui bino boso kasboza bagang na makofi na boye mingi ba lo ba na mingi boye ba ko bunda na ngate mingi o ba tambola na lo bango bele ba tambola na ba tsebiso moko mutabunda nga zate mingi baza na ba ganga ganga na balongo les groupes biso mi bale ba bunda te dans to yebi bino bo kita bo mata on va plus reculer et bande la démarche wana ya kimia bato nyos bo sa ba démarche kimia pour l'instant ba kombo na binote. Merci la ba démarche bo sala la to vana to solo là. Merci. Vous êtes des pacificateurs, merci. Mais la situation que nous traversons aujourd'hui n'a pas posé tout ça dans lelo et qu'on marche te ba démarche wana. Muto lingi ko vana sa ali ko fa to solo là.
ameka kosala yango nanu après le 29. Après concert il a fallu auto annuler yango na yenyo kalongo après le 29 abenga to meka to meka kotala kovana kosolola parce qu'apparemment batu wana ba comme batu montre moyen kovana kosolola bango za lisusu te mutako bangisa muninga zate biso tutoza mibali bao basala masano bao babunda mutabangisa mutate mutabangisa mutazate le 28 bandeko na boza partout na utolo bango awa c'est une occasion en or ba pesi biso to ya ko lancer message na communauté internationale citation ya Congo parce que toutes les presses internationales seront présentes na kati ya Bercy. Voilà ndeko yo okoka kosala video te yo nga koloba molobaka te yo passe tona na mutema pasi ya Congo yo zalaka na mabato bazokufa bapesi yo occasion oya okende koloba présence na yo zali déjà message yo kopesa bandeko nazo kende musala mwana umela mingi ezate na ingina rappeler bandeko ke na lobi merci na Fally Ipupa le El Mago 3 fois Hustler merci beaucoup merci na Fally parce que sungi biso oleto lukamboko koleka na Al Jazeera na CNN na RTBF na France 24 na TV5 na TF1 yo sungi biso ya ofele to la kisana batu ba crime ya Beni to la kisana batu liwa ya Mamadou Ndala ya Matungulu ya 450 personnes ba kundana maluku oyo biso na bandeko oyo tozalaka na bango ensemble tokangelaka musique to la kisana monde entier que nous sommes contre l'occupation nous disons non à la balkanisation. Présence na yo ndeko le 28 et ça pour na koloba non à la balkanisation, non à l'occupation, non à l'injustice. Présence na yo ndeko le 28 et ça pour na koloba ke Kabila dégage. Présence na yo le 28 et ça pour na ke nous voulons la justice. Il faut que les criminels soient arrêtés dans mboka wana. Yango ndeko na bengi yo le 28 kotika la nanda kute na ba marche de soboyaka te mais o ezali occasion ba pesi biso parce que en face ya Bercy ba ministère ya minene ya France eza wana ministre koza ba ministre ba kozala musala mukolo wana ba ministre français ba kozala wana c'est une occasion ba pesi yo ndeko naza vraiment surchargé à la mémoire nangai naza obligé na kana ke musika te donc nazo loba occasion ba pesi biso mukolo wana ba ministre français ba kozala wana parce que en face à Bercy tozala vendredi ezali journée moko ouvrable donc c'est une occasion ba pesi yo ndeko yo fingaka lobaka na musika okoka koloba te au moins ni de kosala te pour un message passe à Congo et comme la communauté internationale. Voilà grâce à Fally Ipupa, le El Mago. 3 fois Hustler. Fallait sungi yo. Fallait apesi yo occasion. Ndeko. Yango nazo benga batebele ba musicien nyonso boya pesa bote la biso ba concert année 2020 aller année à action. Boya ebele. Comme ça, tous les occasions, ils ont un message. Bota ba concert ba Zénith na ba Olympia ba musicien Wera Jibe Kofi. Inos bi va Fally bino tout bo ba ki sa ba concert. Comme ça on aura plus occasion ya ko la na monde entier. Voilà bande konazo kene musala ba mlinga na tenia musala bo limbisa. Naza obligé na kata. Mbote na bino sobola ngai rendez-vous za moko le 28 février 2020 na Bercy. Bercy ezali nini? Ezali plateau ya télévision ya CNN, plateau ya télévision ya RFI, ya radio RFI, plateau ya télévision ya RTBF, ya France 24, ya TV5, ya Al Jazeera, ya basen yo soyebi ya monde. Ezali plateau na kozala le 22 et pardon le 28. Les arts fêlés.
ezali ofele do bande koboya mutabang sabinote. Paris ne tombera jamais, mais Paris sera paralysé. Paris ne tombera jamais, mais Paris sera paralysé. Moukolane Mindele va comprendre pourquoi tu existeras, pourquoi il y a une résistance, il y a diaspora congolaise, zaïroise. Ingeta bande kubolaninga, na tiki bino parce que nazo kene musala, bominga naza na tenia musala, mbote na bande konyonso, babatrio sozo bunde la mboka, muta abang sabino te, magalilo mama, muta bangi sayote, c'est les ino, muta bangi sayote. D'ailleurs, yobino batabang sabino te. Léon Mazembe, mutako bang sayote po yozali mapinga ya mapinga. Bandeko tout babunde la mboka mutako bang sabiso te pe ozala te. Parce que notre combat ezali noble. Bandeko wana bazana ngambu, tozalaka na bango ensemble, to bloka la bango musique oyo, to bloka ba politicien na poto oyo, to bloka ba pasteur na bango, pour na raison oyo ti lelo ezako continuer. Donc, bazana raison mon côté lelo musique ko zonga, to ba politicien ba zonga, to ba pasteur ba zonga ko ya pesa ba musique, ba bilolo bango ezaka ba utarba yaka. Au moment où les raisons qui ont été avancées n'ont pas encore trouvé ma réponse nango. Ingeta, le peuple gagne toujours. Les 28, tokutani biso nyonso. Et lobby na kozonga lisusu pour la mobilisation. Pour na yon de koza na Suède, na Italie, na Allemagne, Australie, na États-Unis, na Canada, Afrique du Sud, Angola, na Congo. Oya mukolo ala parce que fali na mindele ba pesi occasion oya koloba. Fali asungi yo oya koloba lo kozanga te. Ingeta, merci beaucoup na tikibino. Tokutani balasima. Ingeta.